MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande oba bolingo zaninga yo bino la gardien du temple les troubles qui troublent la mi fali on ba to solo ma solo mboka yo bo mona beti ba diverte malembe ni oza bo mona ka photo serenis wana déjà mafuta macho ngo bando finga ngai neti mikolo yo modèle nazo finga ma ouf so ma finga bo marande basi bakundi ngai nzamba pambola binoka na lo banini. Basoni soyi batindeli depuis semaine passée, grande dame. Yozo monate. Serenis azungolo. Comment les wandoke. Yanzo mo le soir. Azumutu. Mais attendez. Serenis azumutu Mais so Serenis azumutu, gloire à Dieu. Bilo wanti pe dans le banet. Bilo wanti pe so be website o Serenis azumo bali to bali na lo bali. Non, c'est pas makasi. Non, c'est pas makasi. Non, c'est pas makasi so Serenis de lo azumo bali. No wanti ne. So be website abonné na Serenis. Serenis azumutu. Ozo mona te bandi ko encore capturé au mon photo na poni. Botala regard à Serenis na ya pas ministre. Ya bolingo La vie songi point encore Serenis salinga babola te to yokai bande bomba frère ba débrouiller mo ba viwana balobi ba proposer faire Serenis comme il faut bi mo bola te il faut mo bali azana poche ya molai mais ezali sumuté so yo linga babola ezayo ezali sumuté so Serenis alobi ya olinga mobola te ezaye y a pas de péché donc nzamba sali le loso azui ministre gloire à Dieu avant na osa songi nazo yita rolandela ba photo wana o botindele nga bino bato songi mo bino bolinga bo misanga bino na bolinga bo misanga chance nazo yita o vérifier ndene na o bombarder nda Serenis azui ministre. Certainement, Tato faut à la bala parce qu'il a quand même papa Mkolo, un peu ministre. Certainement, il est marié. Au fait, la Serenis, Bayamba qui est bon, tout le temps on a nos postes à Serenis parce qu'il n'est pas publié qui par rapport à l'Ekambo. Oh, il y a accueil ceux qui va bien en vous comprendre. Serenis Manyanga, je rends grâce à Dieu pour ce moment particulier. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public de la République démocratique du Congo. Nos échanges ont porté sur l'importance de la culture et particulièrement de la musique gospel dans notre société, ainsi que sur les valeurs que nous devons continuer à transmettre à notre nation. Je tiens à remercier son Excellence pour l'accueil chaleureux et l'écoute et l'attention accordée à mon parcours et à la mission que Dieu m'a confiée à travers la musique. Que Dieu bénisse abondamment notre beau pays, la République de Mokelaris, et le Bara Papa, phénomène de Mokelaris du Congo. Gloire à Dieu. La MIFA, Serenis Azali et Star, je crois bien mon boyo Kindenge a commis. Donc, étant Moutou Yamunene, il y a musique gospel, donc c'est tout à fait normal. Azo ba audience, bayamba ba kondi, ba solo la si, ba solo en haut, il y a art, il y a musique parce que et ça parmi ba biloko sa fierté ya mboko et otombola lokumo ya mboka, musique gospel. Tout le monde a Serenis Abimari Banda qui oyemba, ba étranger pe baza ba sepela banzembo na ye, ayemba banzembo itoko za mo itoko, musique itoko lokumo ya Congo, donc c'est tout à fait normal. Wana zo expliquer ba songi, OK? Nazo expliquer ba songi ou peut-être ba yebité, to ba yebagité, to ba yé importance c'est le pourquoi te. Et voilà, donc c'est ça do ba yamba qui est et a expliquer bino mason ba solo là qui bon. Bien que photo wana et talisi bato mwa bilongi omoni photo suspect
c'est tout à fait normal, hein? Et yambele ba kondi ezalaka. Donc il faut na moi ba respect na moi ba lolenge moko boy. Serenis na la commentaire osala te. Napesa yo conseil moko mikolo eleki awa na répéter l'autre. Mais lo kamoko na oloba no ya moke. Sala keba. Na lobika bongo, Sala keba. Na lobika andingo wana na bakisi lo musute. Mais na un message à sa son excellence monsieur Jean-Pierre Liaou, excellence Mbote avec Luzitu Nyonso. Je vis en paix, papa. Et na respect pe na bolingo nyonso na biki routine de la excellence. Plus ou moins 2 semaines passées, 2-3 semaines passées, na mona poste moko quand on va publier à kaba panza pe batine de la biso. Na ngana lobelango mais na hésita ki. Je sais pas pourquoi, na hésita ki. Na epse bino mikolo uto le kabato balana ba se rappeler nazaka. Sonete matinga na lobelelo moko. So na beti on karato na boaki ici. So eloko wana ezali important e landanga. Ekolandangai. Dans la moni poste oyo ya Serenis na mona yon ya quelques jours passés. Nathalie na père oyo eloko tato ezolandanga kaka. Na comprendre le message. Bon, bato molimo ba comprendre bato pe ba ya musuni ba ofinga italika bino. Je vis en paix. Nini, je crois baza scotché branché na réseaux sociaux ba mona ki yango ba utaki kofunda papa na biso oyo. D'autant na lo ba kofunda na réseaux sociaux parce qu'après tout il est ministre bino boye binet na ba Congo na biso. C'est la loi du plus fort qui domine, ok? Du coup, on a un problème, le ministre va mobola le rôle en aboye. En tout cas, au bandelan wapi. Na beta mieux le solo passer il y a limité Alexei Chantre Munduki. Chantre, fallait porter plainte maintenant on soutenir ya ozambong wapi. Ba on a ba passer millionnaire. Ato ke fundaye. C'est ça. Donc, na roza na problème le lona ministre et mobola le rôle en ngai. En tout cas, na okote la wapi na obande la wapi. Alors, na poste na balubinin. Fana lukango pona meka otangi la bino mo dommage nango ngape na meka ko résumer. Ezana ba test moko oyo bazaili ko se plaindre tope bazolela pona ministre na biso Jean-Pierre Nini apparemment sope ba recruter ki bango sope ba kosa ki bango ni so ba epse bango nini na yebite mais bizarrement tant ba memi bango sope na bureau ya ministre so bisika ni no fallait ba kutana na ministre ba kekuna ba séquestrer bango ba komi ko salisa bango ba pratique ya malamu te ba tobelo bo mona poste wana je n'invente rien. Il y avait beaucoup de gens bazaki mécontents ba commenter qui négativement et du coup il y a eu des gens oyo basilika qui peut maintenant aller porter plainte machin ba msuba lui ba porter plainte ba banandenge ni aza ministre. Et il paraîtrait même une fille oyo a lingaki a se suicider so pa mibomi déjà na yebite mais c'est lo ba camarade nae et ba mambasali sa ki a salité wana kokaki ko supporter yango te basali si ba contre nature basali si ba mambo ebele ya malamu te ndenge ba loba na poste wana pa ministre na biso oyo ngai te na kuti yango na réseaux sociaux nazo affirmer te nazo confirmer te mais naza na conseil moi ya kopesa na bakonzi ya mboka oza ministre oza mukonzi na uti koloba na vidéo moko utoleka oyo mama ya babomi bébé ya mama moko parce que aza mobola zelo côté beko buka bandako na bango vie humaine il faut ba protéger babomi mwana oza mukonzi koza mukonzi ya responsabilité ya ko assumer. Mais malheureusement, en Afrique, précisément, en Congo, on a biso bat bazo ko abuser na pouvoir. Po aza mukonzi. Aza na droit ya ça o alingi. Ya ko nyoko la batu. Ya osa batu mabe parce que mukonzi muto tuna ya zate. Boye baake, toute autorité vient de Dieu. So bozana ba poste wana eza parce que nzambe le muto chibino wana.
et eza pona bosala malamu énorme be. Et tango bino boko ko profiter na ba faiblesse ya bato misusu po bosala ka bato mabe. Ah, dommage mon kei, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas pu finir. Et les amis, je disais, na chité, hein, na conseil mon abandon pesa na ozongi na mamna luba yité. Maman fait na saka vidéo moko, mais bon, na chité na plus ou moins 2 minutes. Na bana repesa conseil na ba konzi ya mboka Congo. Oza ministre, oza général, oza mokonzi, ozali PDG, ozali, au fait mokonzi nyonso kaka. Wana basali, yonde patron. Toute autorité vient de Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Ceux qui ont en position, ceux qui ont mokondi, ceux qui ont dans la société, ils ont ngolonza mbasali yo. Et l'ingé lobate na position na yo wana okoma ko abuser na pouvoir ko nyokola ba faible. Ko nyokola bato yo baza na position te. Ko nyokola batu misusu parce que yo oza mokondi. Justice nzambe ezalaka. Et Bible zoloba c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et belé tango azako azana na temps ya gloire, hein? Et belé ba réalisateur aka bakanisaka neti ke non gloire wana esila te. Ya otikala wana et a continuer kozala ndenga azali misusu kutu ba ignoraka même que âge ko pusana. Akansika ozaka na 40 ans wana no saka oazo sala wana a obosana ke lobby ezalaka ya nzambe. Omoni ndeke ndekalia a fourmi, hein. Non on le fourmi ba fourmi. De so bozwi ndeke, soso, pigeon. Botie place ba fourmi ba zebele. Ataza baza ba bataillon. Aho banda ko doda bango ba ko inquiéter ete. Mais so indeka kufi ba fourmi ba liaka ndeke. Omoni pona osala almet. Esenga ata mususu nzete ka moko eh. Parfois arbre mobimba kutu eza munene mingi. Et osala ba paquet ba almet na ba usine, de na usine e ko bimisa na peut-être so combien de paquets almet ka nzete arbre moko. Mais tige moko ya almet e ko tumba zamba ya banzete. Ce qui veut dire quoi? Vie est basculaka. Na Afrique lelo mutu so amokonzi amwana neti ifani atabatu lobi ezala ya nzambe na betela bino lisolo chef d'état-major ba utakokanga ex chef d'état-major o ba utakokanga linga beta coup d'état boke tuna mamna zolo bana bino boke ne na ndolo boke no tuna so yebi bato to ozana bato basala na ndolo basoda babinga bamana ba garde boye tuna ba mamna zo ebisa bino jour ba transférera tatana na ndolo na porte tanga zokota lieutenant mo Nikaye Gogo lieutenant s'il vous plaît ya za général non a Nikaye Gogo que encore via ça déjà na Kovo c'est quoi ça asimba moto kwa moto nzambe malgré ba beta ki lieutenant fimbu parce que ko sala ngote na discipline armée mais après ba tika ki akei pourquoi betier bazalana ba conflit tango ya zalana na position iza sopele kamso ya mwasi soki ya nini e akanisa letina wana letina mutango yeyo tata na ndimaka te ke un jour na circonstance moko letina ozo ape pouvoir unique Gogo. C'est ça la vie. Bon mabe obino bo sala obino bo sala bana ya batu boyo ba nzamba na bomoy tana tangi portion esalenga pasi esalaki nga pasi tina niveau balobi mwana mwasi moko jeune fille moko alobi aluki ami boma parce que mambasali akoki nkele wana te bosoto wana te basali si ba contre nature basali si ba malamu te basali te ba nini ba machin il faut ba geno funda balobi ba ndenge nini wana ministre
ba osala ondenge nini baza na mbongo te baza na ba famille pauvre baza boy qui va porter nana on porter na ebité na lo banene garant to pa ko somba likambo to pa ko bandeko Congo ya potote Afrique ya potote surtout Congo to ebike c'est la loi du plus fort te dominera comme bolo j'ai problème na moi na motombongo to motombongo donc c'est quoi ici c'est ça te pour na yo en fait c'est ça na pe ça mon conseil mon ke wana basali yonde patron yonde patron banga nzambe banga nzambe respecter mutu nyonso surtout bana misala ba mona makambo okana mwana muke aogangela mama mukolo tata mukolo mwana mwa 7 8 azo gangela azo tinda ouf ya omoni nzambe opambola ka mondele l'homme blanc est beau respecter mutu mondele boye na shop bat baleke bele bo sa mulongo oza milliardaire etali ete okosala mulongo soko yaki après ozana simanga na ozali boso otaza ministre okotelema na mulongo mondele kipakate c'est ça respecter les droits humains mais malheureusement biso de ba notion na te etali biso te poani na mokonzi mais c'est bien nana ondi ma yobuto okufa c'est ko kukungwendo komboka ya pambe zolengisa moso asimbi kana atie chapeau baloli kala mtu azobisa ngunza Mobutu personnable nashite koseka te seka malembe so koseka bandeko ngunza ke na ndako Mobutu bavai na salon mambo bi auti na chambre aibaki te mpaya na salon na liputa na tola do traverser est-ce que moso na moni mupa liputa glissé à rapidité mokonzi charisme les charismatique ninga sara kan ngunza omoni nani ngunza kota malili nalobi omoni nani mokonzi na moni mama lobi yelanga mama na yo na mona iyo mokonzi mundela Mobutu abangisa na bakonzi na mindele na ba akufa kenda aza sama bele ndeko vie lote lobi ezala ya nzambe vie ezala mokuse dikola respecter bato Jésus sans nzambe ezalaka pour bato nyonso basala mabe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. La gardienne temple. Partagez la vidéo, merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe unima somo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu
okita na se olata nzoto po yobikisanga okita na se pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu. Lise kwana yo to komine balongi. Zambe na ngoya olatike mo vandina mo nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mes peurs sont na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sebe mpo na nga na yo jésus de Nazareth.